nami tumisamaki makasi na mbasu abetengi komiti 16 fois mais gloire à Dieu nzambe azali na contrôle misusu sili baoyo ekotaki suka nde yango ezoke malembe mais comme maman na biso babwakelaki ba maladie donc mbasu pendant 16 fois. Dieu est bon et oh asali maman biso azana toujours en vie parce que toyebi bato ebele bakufa na maladie oyo maman to ba vérité toyebi lisala ngomba utani na maladie wana trop na vie na yo. Est-ce que yo moko d'abord se reproche rater na quelque chose? Te soki pe na mutu na kifuta bisimba ndenge babwakeli nga ba maladie ebele neta mosusu na zate nde nakufa naye mpe nde basala motu mabe te nga mo baosala nga ti ekomi ebele ndenge wana me naluki te nayeba naluki mpe teke nazongisa naobongelaka nzambe Métro Mbuta Makengo tapis rouge oyo eza leki na yo mwana na oposo na mama Mbumba Makengo voilà nayebi ke bino boza na motema moko nayebi te motema bino boza nango nayebi te soki ange nde oyo balobaka ange abatelaka bato ange Gabriel avant ndambo apesa bino akabolela bino na mitema evanda nayebi ke bosunga makasi. Bienvenue sur la chaîne Métro Makengo Tapis Rouge Télévision. Un grand merci à les boss Métro Makengo Mbuta Makengo Métro na madame maman Mbumba Makengo depuis Suisse na résidence Tabango Bazar Rolanda Bisso. Merci encore une fois à abonné à Métro Makengo Tapis Rouge Télévision. La confiance, peu fidélité Nabino Oyobo Landaka émission Oyezaka présentée par votre humble serviteur Segon Kapanga Logé. Voilà donc je suis avec mon invité, Maman Poso, l'artiste et comédienne, Abelaki pendant tant moulaï, émission, réseaux sociaux, vraiment ningalaki par rapport à la santé naïe, donc yango moni na cadre kaka, il y a Kolande la artiste et comédienne, na cadre kaka européen ça, information du jour par rapport à l'artiste et comédienne, biso dit tout dans Maman Poso, hérité Jamba Fongola de la plateau na biso, Maman Poso, bonjour. Bonjour, papa Segon. Bonne santé. C'est pour moi bien. C'est pour moi bien, évolution quand même, ça va. Par rapport à l'évolution. L'évolution, ça va vraiment, ça va. Oui, pendant Mingito, sur le Lanaoka Moukie, par rapport au Nenge, Batubayaka, Bazoaka, ba émission, il est qui par-ci, par-là, ba chaîne est belée. Et Bisso Siko Tolinga, Karato, Yato, Lukato, ba évolution à santé. Et ça marche comment et maintenant et Spota Kaouki ou procédure les années. Merci papa Segon. Bandeko bayaki ebele makasi bayaki penza. Na ba émission to salaki baya kosunga basungaki ngai. Po soki basungaki te tant mosusu nde na vandi boye te. Voilà. Mais ya kozonga po bazonga deuxième fois ke otikaki mutu ya maladi sikoyo akomi ndenge nini aza ndenge nini wana nde bazongi te mais nayebi ke ta mosusu baempêchement eza ezwi bango bon je ne sais pas mais nga nazobundana kaka santé eza nango ekomi sikoyo vraiment bien malgré nazwaka nanga bakisi mais ça va po te ekomi okende yango presque à la fin. À titre de rappel, Maman Poso, pour que Bato Bakolanda Bisso, moi Bato peut-être Batombe kaka na émission. Donc sous l'émission il est talaté mais tomber kaka na émission au titre de rappel par rapport à la maladie au Tungisaki. Merci, merci papa Segon. Nami Tungisamaki makasi na mbasu abetengi comité 16 fois. Mais gloire à Dieu nzamba za na contrôle.
misusu esili baoyo ekotaki suka nde yango ezoke malembe mais sinon nzambe ana contrôle évolution eza moins bien. Évolution eza moins bien, donc maman na biso babwakelaki ye bamaladie, donc mbasu pendant 16 fois. Dieu est bon, et oyo asali maman na biso azala toujours en vie parce que toyebi bato ebele bakufa na maladie oyo mama toloba vérité, toyebi lisala ngomba et akenda, toyebi papa na biso mundanga pe à son âme, maman na biso makila uti kokende awa kaka les mêmes maladies. Et tant okutani na maladie wana trop na vie na yo, est-ce que yo moko d'abord se reprochera te na quelque chose? Te na se reprochaka te parce que natambola na obanga nzambe maboko na nzambe makila te ke o ekota ndako nganga esala moto mabe luka moto na makambo te. Donc conscience na ngai elobela ngai. Voilà. Au Salaba succès, à l'époque, on a papa Nabiso Lokuli, et à son âme, Lokuli au Bébakal, on a la série, on a maman Poso, Mingi Peba le Bakabino, comédien, Boza Batomo, Kosimba, Simba de gauche à droite, peut-être ça, et par rapport, il y a un succès au Salaba, tant que le au Makambo, soit et l'eau, Boyo, Salaka, ou Yébaraté. Et Zara peut-être cause les lois à Bamakambo ils ont coûté en monté. Premièrement, dans la bandit théâtre, moi, déjà 24 ans d'expérience au Nazanango. Na bandit on na vu succès moi na moké. Voilà. Et puis succès c'est au seul que il y a YouTube, il y a télévision nan. Voilà. La télévision parce que cassette est sima. Tu vois. C'est quoi que simba kisi yango. Na ko simba ngo. Pour la salle nango nini kisi epolaka nganga akufaka ya nzambe nde umelaka bosiko na osana kisi ko soki pe na mutu na kibuta bisimba simba ndenge babwakeli nga ba malade belebele ndeta musuna zate nde nakufa mais tango nzambe azobatela azomona ke naza peto akota na ndako nganga te na ye pe nde basala mutu mabe te ngamo baosala nga ti ekomi ebelebele ndenge wana mais na luki te na yeba na luki peut-être que na zongisa na obondela ka nzambe c'est pas facile. Mais comment mutu azosala bongo pendant 16 fois mutu akontinuaka kosala yo mabe wana mais ozo résister kaka et puis ozo bimisa kombo ya mutu yango te ba émission ebele osala et puis situation yango eza ko s'améliorer kaka c'est dit à quoi maman en pause omoni nzambe nda yebi dans l'église nde tokendaka baprophétie mpe ebimaka na ndenge baparabole yo moko sentir eza intel eza kingani mais na monde ya théâtre bandeko na ngai ya famille ya côté ya théâtre na kwami na mote bango mpe baza na bango na likambo na ngai te ozomona mais donc euti na famille ya théâtre te famille ya théâtre te nzambe ye moko ayebi moto azosala ekouta peta mosu na famille na ngambo ozomona nzambe kaka moto ayebi voilà nzambe nde akofuta moto wana nzambe akofuta moto wana 16 fois ebandaki yo depuis quand année nini oyo ebandaki yo moi rappelle kaka ebandanga nano lokolo mpo nalati kolan lokolo oyo mobimba misuni nyonso ekweyaka vraiment nalala na lamuka boye lokolo eboti mai leta na oyo na église be banjo benda mai wana ntango balongoli poso enveloppe wana pota ya monene vraiment après 1 mois kaka na même lokolo wana vraiment babakisi après on va payer singa na au mois moké après 2 mois même lokolo combien 3 fois ba mona ke na okende prière na oke hôpital na otambola aza makasi ba obeta koto pa lokolo komi lokolo ka poso ngano nde ezalaki lokolo ekomi na vani boy après 4 mois babakisi na lokolo ana komba kolombi bale bapoto ana combien de fois déjà 3 2 5 fois na vani yako zo awa ya mupende koto wana makambo wana ezosalama ane moko na ane moko nano ane moko nano wana pena siko pena na koti pena ndako pena siko na vandi
bima soute banda 2 ans so na obeta o na benga ba journaliste te wana YouTube eza na ampleur ndenge komi lelo te nazoyeba ba pemisi ngana ba dossier na pemi boye e ko sala ke na vana pemi boye ko sala ke ba pota et ben nous ça jusqu'au bela prière et doser la pemi quand on a pemi on ben il faut ça l'accident ba tout voilà muta moto disparu à Limoux 225 pinces na loko cicatrice yango etikala na relaxin Héritier Zoa. Héritier Zoa vraiment, donc ça fait mal, comme on a vu, voilà. 205 ans. 225. 225. Mais c'est quoi dans le colo? Moto disparu, à mon anité, bah aide kaka, bah déconanga théâtre, bah diaspora, moi un franc, moi boye, nazo bunda na kaka la bakisi. Quand tu n'es pas boye, tellement zoa qui tina mupu à mon anaki. Ça là ne ba douleur pour azober la malin na nenga kati, et c'est na ba cicatrisant, ce que j'ai vu en gros, pour eben data moi cicatrice. Voilà. Bah ningi ba longola nini na lokolo bandage po pota siko me bandi ko kende ko tikale ka moke ba mocha moi basparadra voilà moto elandi ngai etumbinga na lokolo oyo naziki nazongi su na ndako na vandi quand na vandi wana boye papa na nyobunda ne esili na pemi mwa moke tango esili na pemi ka boye ba libele basse écoute. Tant que quand on compte combien de fois. Et il y a awa. Tant que bandi ko bela et awa. On a plus de 10 fois déjà par rapport au niveau. Tant que combien awa. Et awa. Oya awa kutuka kana kutaka na bimaki ko ya na ye na zolongola ka kona bona gangi. Na mileki na ngai mbangu ba victoire chata na boye. Ah. Kota. Oya awa nano esilite ale ekamati ami balemba la moko e koya na mupende aya suka ne na toza na musapi oh ça fait mal ba internaute donc boza olanda biso ba abonné à Métro Makengo Tapis Rouge Télévision. Ça fait mal les boss Métro Makengo Mbuta Makengo Métro, ça fait mal hein. Madame Mbumba Makengo, ça fait mal. Komona makamboyo. Mutu moko nde azo passer, azo surmonter ba étape nyonso oyo bozoyoka. Oh, où allons-nous Congolais, tozo kende wapi? Na ba circonstances nyonso oyo passé nango wana. Ezio après ba combien d'années? Et au milieu. Na niveau pe ya ba scène na bungi. Voilà. Na li souté. Donc au totaliser pe ba 5 ans ou plus de 5 ans. Okolate la mandenge otambola ndenge. Oh là. Na mono sali ke poso samedi a bungi na ye. Voilà. Donc c'est ça. Poso samedi a bungi na ye. Et loko nini oye pour ça kiyo pour se permettre au les canaux médias. Obimi ni banda boye. Na obimisa lingo na caméra madamoko. Oh nazongi na osima. Ongai maposo ngabongo yetala ngana caméra yaya. Ah maposo ngai ayo selo te bima botaka mudia sa ya kita musupe mission na ye. Ah vinyo sali bo poani fale ata o yebisa nga o signaler ngata. Basala bongo te. Na utaki na nga koto quelque part yo ba tena côté la yo. Kaka biso nde toza boye ovandi ta mususu ozwi mutu te foluka mutu osolanga me falo yo signanga ata poso to sa l'émission le bien menga presque ah tovandi pena nde bandi ko beta masolo ngena bandi ko expliquer
mokolo yango mpe kutu journée yango mpe kutu nalaka na kanda makasi navandaka aboye kolo lopango totoka mai ya kosukola abloke nyonso akati na courant po kuna eza bongo so futi mai tofuti courant te akati siko na osandeni nga mpe kilo naomema te bana bakei batokeli ngai mai na aveni nasukoli na ngai navandi alobilobi wana mpo kuna makelele ya so opesi ndako te olala pongi mbongo ndako te olala te obanda okota mpenza 0 heure okoti olali 5 heure ya molili obimi mpo kaka mono te makelele bandi koloba donc esalai nga mabe na koti na nga navandi esiko namoni kokoko na ndenge naye kobima na kotia na vile bandi kosola na ye tozoyoka bino baartiste bobunga bomonanaka susu nandi korelate eti tala boye nde ntango yanga tala kutu lelo eza moko anniversaire na ngai ntasombela nga koka mokolo yango sombeli nga koka sombeli 2 koka nga nazwi moko banga bitala sucre nazomela etengami nasombelaka ye tomeli koka nga bomoni anniversaire ka jio na meli boyeleka nango ayembeli nga mpe joyeux anniversaire na ndenge akei na ye ntango akei nde sikoyo ntango atie émission nde alela mosi bachroniqueur bango nyonso tina nde bakomaki koya bazotuna nga baquestion azoya bamisu bakutana na baduleur kuna oko koloba te nazoforce kaka donc c'était ça nabengaki te oboya kosala nge mpo dégâts bakotana non okotala te olia mosuni te ndenge lelo dévoilant on a télévision et quand même pas si oyo kutani nango ba difficulté et ça que bato ba assister quand même par rapport à la situation kutani nango ba difficulté oyo quand même actuelle nazanga ikisite nazanga kisi ezangaki te lebanya mwa mikolo nakomozwa ngo ntango mpoponi mpo ntango nde ezalaka soki ozwi kisi to bandi konéglige abandi ocrée bilo mosusu naye naozwa kisi régulièrement ti nakomozwa na mwa baintervalle kamso mwa apozangi otala oza na loso te na ndako wana mafuta te bana balia nakende hôpital na misakrifie ka na bana nasombela bana loso mwa makala balia journée eleka ezomona na sens wana oleka mpe na bémission olobelaki sur le plan habitation nozali na problème ya ndako tout ça boye est-ce que assistance télé monani na problème ndako ndako na garantie te garantie ezalaki épouse esili vraiment donc nakoma fin du mois ekoki na futi fin du mois ekoki na futi ndeti mois euti oleka fani na futi yango le 5 oyo voilà ti sikoyo nao na futi yango te awele na omai na courant talaka bakangela nga mais mabaya yo oyebi kaka koloba ana omoni ezosala esa pasi boza na choix te ezesika bato mpaka bafamille mpe famille elinga biso te famille eboya biso famille makambo bafamille nyonso ezalaka na baproblème ya biso ntango moto eza soki na 10 famille eza na baproblème ya biso koza 2e to premier nalongwa na nga na famille nakoma na nga libanda soki lelo nabi nazonga na famille ntango mosusu nakobima wana na cercueil yango moi natika na nga famille nasundola bandeko na ngai koma neti oza ndeko na ngai bandeko nyonso babengaka nga tosola nde famille na nga bafamille mpenza biologique ya makila apart kaka leki alandi nga mpo bamaboti biso kaka towa misato ngai na moko ya mwasi na suka na biso mobali suka nde famille kaka yango wana bana na biso esili oregreta elo mona vi na regretaka kaka ndenge bapasi nyonso te komelanga baaccident l'état congolais esunganga te etalanga même pas voire même na carte des artistes oyo bakokoki bapesi bandeko mosusu ngai poso nazwi yango te carte de santé voilà carte de santé wana mama Denise première dame asalaki mpona baartiste comédien nazwa te yango kutu soki ezalaki ekokata mosusu kosunganga mwa moke dans le sens ke nazokende yango hôpital na carte ozwi ata mwa 100 francs ozosurvivre nango mais 100 francs ngo mwa ata mosusu ozokende na santé omwaki epesa mobulu eloko na regretaka yango wana voilà et lelo oyo message nini lelo koyi kolancer biso toye totala yo toyeba évolution message okoloba par rapport ya bato balandi yo
message na ngai ezali kaka nazopesa na bandeko nyonso surtout que ndeko na bino na poussa kaka naluka na kaka garantie elo mosusu te so nazwi garantie moi 1 franc ya otie moi ballon na oke na lunete na fripero sombo kati ate ya bajini ozoteka bana bakosa sortir ndako mpe soki oza na garantie na yo opemi mwa mike mpe ozoteka wana kozosala ozobomba bamakelembe ekoma nango okofuta ndako mais maintenant 0-0. Assistance à bande kono artiste déjà c'est bon baleka les malades bakisi oui bango pe bazwi te bazwi okenyo la muninga no artiste apesa oboye bino amno pe basoki na musala kenyo te tika na benga poso ya kosala musala to travailler c'est bon. Est-ce que va bengo kana ba film pour que aux au moins quelque chose vraiment 2 mois on a mais mutu pe soka moni ke ona nya pesa ngayo no poso a tourner à sala boye numéro na ngeza plus 243 99 58 999 11 plus 243 99 58 999 11 moi ça numéro ça na WhatsApp numéro na ngamo. Voilà. Maman Poso s'adressait ce qu'on a patron et chaîne O. Papa Mbuta Makengo dans métro Mbuta Makengo les boss ya chaîne Oyo na madame na maman Mbumba Makengo ba kolanda yo na résidence na Suisse. Message ni noko koyebisa bango pour que bazaramite mamalamu bazana amour et compassion bazana esprit wana social ni noko koyebisa bakolo chaîne O. Papa métro Makengo na maman Mbumba. Papa métro Mbuta Makengo tapis rouge ozaleki na yo mwana na oposo na mama Mbumba Makengo voilà nayebi ke bino bozana motema moko nayebi te motema bino bozana ngo nayebi te soki ange nde balobaka ange abatelaka bato ange Gabriel avant ndambo apesa bino akabolela bino na mitema evanda nayebi ke bosunga makasi nasi bolandi ngai na ba difficulté belé ya makasi na vraiment na ba difficulté so bosungi nga ekosala nga bien même nzambe na lola omona bino naza vraiment ba difficulté makasi c'est vrai osunga nga naza na nga na kondima so po bito ono mwana no poso akomaka mwa pièce asalaka mwa bagale na ebona musala na ngai ote poso ndenge eza boye siko vraiment au banda au travailler na ko travailler nyabi ke kopesa nge ko sunga nga mais soko la singa pe ko péché et ça la nga bien makasi ko sunga ngai tala kaka leki na mwana avandi ka bazo salelo te mère de famille nazana bana 4 papa 4 nazana bango bazo tanga ba vivre comment nga moko mama nga moko papa. Numéro nanga na pesaki les a plus 243 99 58 999 11 plus 243 99 58 999 11 Papa Mbuta Makengo métro na mama Mbumba Makengo nayebi ke ozana motema boboto osungaka na yokaka pe siko ya lelo komi ya ngai ekomi lelo ngai donc nayebi te nini nakoloba na bino bolakisanga kaka kopeshe po esalanga bien. Voilà, merci maman Poso bayoki yango déjà les boss Mbuta Makengo métro na mama Mbumba Makengo balandi biso na résidence na bango na Suisse. Merci vraiment. Merci na bino nyonso bozalaki ebele de partout bolanda ki biso. Merci à Mokashi Kamo, Angélique Kamo Obama na Canada. Merci à maman Mimi Ndongala na France. Merci à les boss FRM Fondation Rolé Mangala depuis Canada. Vous avez belé de partout Bolanda Kabiso. Vous soutenir maman Poso, l'artiste et comédienne Nabiso. Vous soutenir émission Nabino Oyo. Et la émission Oyo, vraiment, vous découvrez ma bébé, la émission Oyo, vraiment beaucoup. Zoaba actualité belé Oyo, vraiment, vous n'allez jamais décis. Awana, Mbuta, métro,
Makengo Tapis Rouge Télévision. Derrière la caméra, il y a héritier Jamba Moutazaki soin ya ba image au Botali. Ngalabino. Tokutani bongo na prochaine numéro. Bye.